Bonjour mbote na bandeko nyonso tolandaka magazine Kibolilo. Lelo na ye kotalisa biso lisusu ensemble image oyo ya makambo euti kolekela biso na ville ya Kinshasa oyo wapi tozomona ba image ya Monga Fula Gombe, presque catastrophe oyo tozomona esalami Kisasa mobimba bande yango nde nalingi lelo wana tokotala lisusu ba image oyo bisika wapi nyonso okutami na poto, okutami na Amérique, okutami na Asie, okutami partout dans le monde wapi bisika nyonso tokutami tant que Congolais, parce que émission oyo ezali vraiment basé mpona bacongolais oyo esengeli totalaka mpe tomitunaka baquestion touti wapi na Congolo, tokomi wapi mpe tozokende wapi, tomituna nanu baquestion bandeko. Tala ba image oyo ezopesa pasi bandeko balandaka magazine Kibolilo bayebi makambo na uta kolakisa na lobaki na betaki sete on dirait nazalaki prophète na utaki kotalisa biso bambula uta koleka ndenge ba inondation ya mike pe natalisaki biso koma baterase bakanivo tobengaka na lopoto ezalaki bouché na betaki sete koloba bandeko bazobwaka bafulu bandeko bazobwaka bakayasi basable na bango na bakanivo na baterase oyo wapi batongi mpo na mai elekaka batika o badega nango ekozala mabe ondire nayebaki. Tala lelo oyo makambo oyo tomoni, tala lelo pasi oyo ememi biso na ville na biso ya Kinshasa pe na Congo mobimba. Esali pasi, ezopesa pasi bandeko mosusu bakufi bamonani te oyo bakei bamemami na bapotopoto kanisa soki mutuka ekei pe monani te alors que mutu est-ce que tozokoka koimagine vraiment koloba ke bato nyonso to bamonanaki ezaka bango wana nde bakufaki na mbula, bango wana nde bakufaki na catastrophe oyo na ndimi te po mituka nano ekendaki emonani te. Donc seke eza mpe na bato batiolaki bakendaki oyo mpe toteni compte na bango te po bamonani te. Bato mosusu bakundami na bazelo donc akundami vivant oyo tolobaka mort vivant na lopoto. Alors bandeko totala image oyo nalingi image oyo epesa biso mpenza mayele elamusa biso mpenza mayele elalaki elamusa biso conscience eloko nazobetela sete conscience congolaise nakolamuso conscience eza kaka te elamuso conscience apres conscience elamuso conscience wana elamuka ekende ti na mapula ekende ti na bakonve ekende ti na bamarshe ekende ti na makambo nyonso tubo ezosenga ka Kongolo tele bandeko. Kongo ekotongama ekobonga soki nga na yo peuple congolais tozwi conscience totelemi tolamuki tolobi no pas question baaventure batéâtre bacomédie nyonso tu tozomona na mboka oyo esila esengeli esila bandeko ekosila nazobeta sete ekosila peuple congolais telema lamuka longola fanatisme tala so oyo ya bafanatisme makambo ezomema makambo tozomona oyo eza basor eza baconséquence oyo kifanatisme na biso ememi eboti lelo oyo kitribalisme na biso ememi eboti lelo
Soutenaka vie wana po vie wana bobozani mboka moko soutenaka vie wana po vie wana vie na biso ya quartier soutenaka mutu wana kaka po mutu na biso ya parti politique ndeko bongo Congo ekotongama te Congo ekobonga ndenge wana te. Au contraire tokobanda kolela pe Congo ekobanda kokende kufa na bisika bato mosusu bamboka mosusu ezosedekola ndeko wapi isikozali la musa na kolanda image oyo ezalaka te otali mawa pe mawa wana esili bosana te olamusa nde conscience na yo mona mpenzaki te ngai esengeli na vote kaka te mpo na vote esengeli te apres kovote esengeli na ngai te ke na vote apres kovote bosani histoire bosani progression bosani développement ntango vote kozala responsabilité na yo na voi na yo oyo pesa eske motu wana ye wana batito ye wana batito eske esengelaki batia moto batie wana to te peuple congolais yeba kotelema yeba mpe kose revendike na bato eza droit na yo yeba mpe koreklame yango yeba kose revendike nango eza kaka marche te balobi te kaka marche nde mpo biso peuple congolais tobanga les solutions mosusu mpe ezali ville morte tokoki kovanda mpe na bandako tobimi te il faut bakonzi wana bazwaka pression ya population il faut bakonzi wana basantaraka population na biso aza responsable population na biso alali te population na biso aza zoba te il faut tomitikaka komikomisa lokola bato moko peuple moko naivi nde bafingaki biso na bamboka mosusu tomikomisaka peuple moko boye ondire mito esalaka te. Non, 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 non. Pas jusque là, peuple congolais. Nazobeta c'était na biso peuple congolais. To la mukato telema. Trouvons-nous solutions. Trouvons-nous solutions pour notre pays, pour notre patrie. Tozotalaka image oyo elobelaka biso eloko moko. Tozotalaka image oyo emema révolte ekota na mitu ya bakongolais révolte oyo nazolobela eza te ya kosala pillage eza te ya komanke bakonzi na ndenge ya mabeme eza ndeke ya koréclame badroit ya koyeba kosala revendication na badroit na koyeba mpe pesa pression na bakonzi wana bamonaka te peuple oyo mpe so tosali baje te bakolongola biso na bokonzi yene bandeko peuple congolais oza na capacité peuple nyonso ya mboka nyonso aza na force mpo ye nde aza ye nde force ya mboka ye nde moto azosala force ya mboka donc peuple aza na droit ya kolongola mpe mokonzi ya mboka peuple aza na droit kolongola ministre peuple aza na droit aza na force aza na pouvoir ya kolongola badepute mpo biso nde tovotaka bango toza mpe na possibilité na force mpe ya koloba ke depute oyo tovotaki osalaka eloko te ozoloba makambo ya intérêt ya population te tolongoli yo tolingi tomona so okota te quelque soit baarticle banini na bango basalaki na constitution biso peuple tolobi tovotaki mpe tolongoli ye mpe mosala libanda so tomoni ye na parlement ekozala te moto akokota te solution ekobanda kozwama au fur et à mesure bamoni ke no député moko boye bakoinsaki ye na peuple akoti lisusu te avandi lisusu na parlement te petit à petit bamisusu wana bakozwa conscience bamisusu wana bakotelema mokonzi ya mboka amoni ke te peuple na ye etelemi alobi ke no pas question soki kaka mokonzi mboka ezokontinue kaka na batitide oyo ndenge tozokendele boye biso peuple tobima te tondima su te tokambama na yo mokonzi oyo azwi pression wana 2-3 jours akoyeba kozwa badécision